IHP Media. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.
IHP Media. IHP Media. Quartier Kindele, avenue Kabamba numéro 3 en face de avenue Zayabu. Antoka na pesa wa senga pena bakonzi baso mama na musane Kindele boso mama sa musane kitoko mema koke ezate soki boko sumye ko za vraiment kitoko pona biso mama to. Ebi pourquoi na za traitement à base de na bango bien ba yusana bango bien bala na kilo na nga bien mwana nga to ma pe bien ya wana nde na zola kilo na ba traitement na. Comment on a Bénédicte, Nayaki, mardi, na 17h, Nayaki, Kobota, na passe, na boti pe bien, na moulé pété na passe. Na boti anga pa ma Rachel bien pe, pas de complications. Sika, transport za la te, mituka koto ekota te, presque ba mame belé bazar babota kana fi hôpital. Poko tokuti bato te bato batonda bambe tuti ana se mwa olekeza te mwa osuba kuta te zate kabo mupaya pe awa botaki mwa mobali nga boti mwa mwasi ya bota lendi nga na yo bota mardi bon tosingaka bakonzi basinga biso oyo ezokita na to babota bien makambo tu bien nga toyoka te ka boyeboyeboye to tomata na klinike kuna na hôpital munene. Donc moi j'étais qu'à transport pèse à la raté aussi que l'équipe hôpital a mis que bien mon bon la bakondi ça va mbetto pour la pandémie passe tout c'est une bakondi bas sunga biso to ko kite te en to c'est une bakondi bas sunga suba to nge hôpital munene mais ba to ka kiza ka mwana biloka ni kimki to ki bakondi ko sunga biso to kusiti ta boza bien yo bota to ba passe Na ye kona ba passe. Mama yo botaki erni. Na botaki mardi na 17h. Mama bongo yo boti mon colonie. Vous boti bien? Boza madame na ba bébé. Je sais pas les toucher, saluer les de ma part. On peut se bango bambote pour tala ka coronavirus. Boza batela bango malamu. Ndiye baninga ba ibisi bino awa. Nani tabotaki yo? Sage-femme Christelle. Sage-femme Rachel. Rachel. Oui. On te cherche ici, on veut. Yeah. Comment on a une Rachel. Maman Rachel. Yo peut déjà accoucher maman Oyo. Oui. Comment on a une Comment on a eu Bénédicte. L'accouchement était vraiment physiologique. En tout cas, on n'a pas eu de complications concernant son cas. Maman yo na une tabot saki yo. Rachel. Rachel toujours. Oui. Mais beaucoup taki na tout ya Christelle té. Kombo na za sage-femme Rachel Bilonda navandi na Munga Fula nazosala mosala na Munga Fula précisément na quartier Kindele sur direction Zahabu avenue Kabamba. Vraiment sunga biso pona construction yo moko mo construction ndenge za wana il faut esila en tout cas makoki mama azaki nango ya bato bazobota ndi asali nini kotonga po bato bazobota na condition ya bien ergo bambongo ezate na circulation construction etelemi moyen to sisa ba dani nyonso wana eza te en tout cas toza na condition ya mabe tozoyeba te place nini tokobandela mosala wana esila bamama babota na condition ya bien. En tout cas, bango nyonso na bao bazana no na bazemi bazana espoir ka eloko yango esila po babota na condition ya bien. Bosengani. Tozosenga vraiment na gouvernement kanisela biso vraiment akanisela biso tozosenga kutu ya mingi te batalaka niveau yango to se limité basunga biso na makoki kosala ke esila ta oya se wana bato bazala na kati wana bazo bota na condition ya bien. En tout cas concernant la compétence, toza déjà na la compétence de totangi pona ko
accompagner une femme enceinte jusqu'à l'accouchement, tout ça nango et pour éviter les dangers et les dystocies, ce que et surmonter. Mais concernant les cadres, donc nous vous demandons vraiment base sur la vie. Les difficultés si la fait que motivé intime, on a déjà reçu les 10 2 sur un seul lui 2. En tout cas on avait vraiment souffert na bambeto ya kobotela bato bazola le likolo wana bamosusu batandi bamousse na se. En tout cas on avait vraiment souffert toyo kotrouve pe solution tobimisi bao babotaki avant totikali na bao baboti sika donc tozo souffrir makasi la avec moi pepe et bili makasi bato bazo chauffer na kati wana. En tout cas conditions zo permettre te otisaka makasi toyambaka bamama mingi bao babotaka tellement que à hôpital ezaka moko à part clinique tozaka na centre na biso. C'est ainsi que bamama ebele bayakaka kobota bamosusu bazokima pris na clinique kuna bazoya po tosungaka bango tellement que bayebi mpe ke basage femme baza mpona kolite na mortalité maternelle infantile. C'est ainsi que bazoya kobota na condition ya bien et ils savent que awa tozo respecter bango na badroit na bango. C'est ainsi que tozobotisa mingi na condition nyonso eseleli. Kombo na ngai Christelle naza sage femme awa na kati hôpital ya Mama Davina toza ba spécialiste. Nous sommes des sages-femmes toza pour lutter contre la mortalité maternelle et infantile. Awa toza na commune ya Mongafula quartier Kindele avenue Zabu. Donc avenue na biso ya hôpital eza avenue Kabamba croisement nango eza Zabu. Eza dans Zabu eza avenue principal bat balekaka tellement mingi. Pesi ba maman bazo uta likolo kuna ba misusu bazo kita ba uta boina se. Siko tellement boule betaka makasi buki nzela kabwani. Siko ezo permettre souter ba maman moye ba ya ko kita bo eza te parce que ba moto pe banda koleka. Moi ba moto lekeza te, moi ba to ba lekeza dans condition légale comme vraiment eza vraiment malamu te. On doit singa l'état bon c'est les biso nzela wana tant rebongisa ba maman bazo uta likolo na se permettre bon po ba ya ko ta bo na hôpital parce que na quartier Kindeli awa hôpital ezaka a eza ya hôpital na biso a Japmi centre ya Mama Davina. Koto na quartier hôpital mususu eza te hôpital za koto bakangi donc quartier Kindeli tozaka na hôpital o on doit singa l'état ta la condition hôpital ndenge ezali eza malamu te sunga biso to ba kotonga ba bâtiment na mususu peut permettre ba maman baza na condition malamu. Ba maman baboti na bango bien baboti malamu malgré nous na condition hôpital ndenge ezali ndenge ba maman bakanga mpo boye na moment où ba maman ici ba bimi basala batonzi baza ebele donc espace vraiment ils permettre te pour ba maman base à la l'aise, base à la kimela bana bango. Et on toujours singa toujours dans l'état soutenir biso pour aider biso bino moyo moko moni ndenge to sai déjà bâtiment na biso eza kuna toujours tunga mais to singa kali singa l'état sunga biso na ba moyen na ye pour aussi hôpital wana to sunga pe ba mama bon c'est la biso nzela eza ko buka na wana buka na ki na mbule zo sala ba érosion. L'état sunga biso na nzela wana bongisi biso nzela po sunga ba mama ba ba komata kokita pe malamu kotambola malamu na avenue. Ngakombo na mami na ye na hôpital oyo nazoyoka sali mpasi namoni mpo analandaka soin tanto na kitambo hôpital mais namoni kitambo hôpital mosika na batransport bambongo eza te yango nayepa Mama Davina mpona aswanyenga mpona mpasa libulu komi ya Mongafula toza komi ya Mongafula balabala Kabamba na pembeni ya campus mais kuna elekima musika ya wana yepa Mama Davina mpona soigner ngai aye apa Mama Davina po tozali na yepa Mama Davina mpona kuna musika eleki na ye awa mpona soigner na yoka pe basango na ye asoignera bien ya wana yepa na ye nazolanda traitement pa na ye azopike nga batonga. IHP Media yaona banda oloba awa nzela na ifo bon maka juste pour na kuide toujours ba maman mais awa tozana direction ya Zabu et en face à la clinique universitaire sur 5e avenue et avenue Kabamba numéro 3 des places Bisoto Biangami numéro de téléphone na biso eza 085 425 47 60
soit 090 43 53 249. Yango bomoni musala tozo solara eza ko songa ba maman et puis tozo songa gouvernement pour maman moko te azwa likamba na nzela ko botama na profession oyo to yekoli toza ba professionnel de la santé de la reproduction. Donc tozo songa gouvernement na biso pour qu'à l'horizon 2030 mboka na biso ezala compté na mboka oyo ezo fournir d'autres élevés à mortalité maternelle infantile. Mais tous à l'appel le coup la bamboka mususo moi c'est ce qui a boti à d'autres cas normal des bango d'autres cas normal boui. Mais tous na esengo pona musala tozo sala mais tous na inquiétude moke pona cadre bien ko bozo mona cadre basi oyo awa nde place bavandi après kobota nde place pe balela kapasi onye to wana omonike ya boti na nte mais azaka na place oyo ya boti pe bato malade bazalaka koto oyo cadre za moke toye koto yo okoti boye nde kote bango babotaka aboye nde kote bango babotelaka. Vous voyez que les cas d'être confinés, mais ces femmes ne sont pas complexées. Basio baza complexé te bayaka babota kebele même si tutandi ba mousse a onase tutandi ba mousse kuna okoti boye mono dirait qu'à moi pour chéri moko boye ça baza ba 18 ans 20 ans baza ba jeune fille ba consacrer vie na bango kaka pona ko sauver ba vie ya ba maman na ya bana. Donc ils ont vraiment réussi une formation dignement acceptée dans notre pays, la formation des sages-femmes. Nous avons un seul objectif, c'est de lutter contre la mortalité maternelle infantile. Au moment où bazo seka po bazara toujours satisfaite. Donc la sage-femme est toujours satisfaite et toujours dans la joie. Voilà. La sage-femme est toujours dans la joie quand les femmes, les mamans sont satisfaites. Ba maman baza satisfaite quand ils sont en bonne santé, na bango, na bana na bango. Baza satisfaite, yango pende sala ke se la biso, ba sage-femme. Yango monto lati ba blouse ya pembete et toné binoté, biso to ba sage-femme to sa section moko yasika. To bandaka na 2014, première promotion en 2017, on a un seul objectif, d'aider notre pays à lutter contre la mortalité maternelle infantile. C'est-à-dire que moi, de mon côté, aroki kokufa na nzela ya kobotama. Pe moi si mon côté, aroki kokufa na nzela ya kobota. Donc objectif obiso tozali ba sage-femme de yangwana. Donc to yokola makambo na mozindo pona kosunga ba maman, et totali koto population ezai belé. Donc, ba kilomètre écueilli, ndenge mon on aussi ka avenue, moko na place tozozala. Tozana avenue Zahabu, tozana avenue Kabamba, donc direction à Zahabu. Juste en face à la clinique universitaire, direction moko amoni nezana, atandenge za zamba, toyebi ke ba konzi ba kotala ngo kakfo batala ngo. Parce que ça avenue moko il fallait ezala makadame pona ko aider ba maman, basala ka ba distance ya mleina biloko na motuté. Pour ndenge avenue ezaboye, ba mitu kezo kotate. Ils sont venus il y a 6 mètres déjà. Ceux qui sont macadamé en gros et sont. Au vital, il fallait boya mukolo, baza hospitalisé. C'est ma parce que jour bazo kotaye banakate, pe jour bazo bima ils ont proclamé té. Hôpital le traite à tous les cas. Et traite à tous les cas, mais notre spécialité quand monsieur c'est quoi il y a malade to traiter, babi kana bango, même à 80%, monsieur soit na 20% na toujours transféré. Mais pour les cas des femmes enceintes, c'est ça notre spécialité. L'accouchement physiologique, les consultations prénatales, l'éducation prénatale. Donc pour avoir un futur congolais fort, équilibré et développé, ça commence par nous. Ça ne dépend que de nous. Parce que maman, vous allez préparer à avoir un enfant intelligent. C'est pourquoi j'ai recours au Namalobaya, docteur Etienne Tshisekedi. Il a raison. Je lui dois vraiment dire que son âme repose en paix. Il avait dit, l'homme est né sage ou intelligent. Si par un hasard, un homme est né bête, même après des diplômes de licence, il reste toujours bête type homme, parce qu'il appartient au sang bête. Et moi, je le prouve que c'est ainsi. Si tu as mis au monde un enfant moins sage, même si tu lui donnes, même si tu parles lui inscrire à la Gombe, même s'il a des gardes de corps, on le laisse à l'école à 6 h pour le reprendre à 19 h. Il reste toujours bête. Alors, pour que l'enfant puisse naître sage, nous les sages-femmes, nous savons le secret. Et c'est ce que nous faisons ici avec ces femmes, que vous croyez qu'ils sont des femmes rurales, ils mettent au monde des enfants très intelligents. Parce qu'on fait les éducations prénatales, comment faire pour avoir un enfant sain,
fort et équilibré. Nous savons le secret. C'est tout un domaine où si j'ouvre ici la bouche, des slabis vont partir. Les temps nous font défaut. Je vous remercie beaucoup. Yangwana na zoloba, to croiser ma beau côté. Tozo sala. Parce que abomoni bâtiment ici, et tikalika mbongo ya ba planche na tol po ba mana ba longo kobota na kamwa ndako wana ya batoli ya muke otobengi anka babota na bâtiment ya kitoko. Na kombo ya bienfaiteur wa Monique $3,000 eza rien. Pe to remercier ye kaka ouvertement ndeka to yeko senga boyne de pe to kotanga kombo na yeke œuvre o ya monene sili na kombo ya mututel. Musala pe yango tozo sala. Toza donc juste ciment pour na kosisa fosse septique. Koto na hôpital esili kali juste batol na ba planche un petit rien o ya tamutu donc na yebite ke na kolela mingi. Onyo sozo mona biso abiki azana mbongo tosengi ba 10 milliards te. Tosengi ba mbongo ebele te ba chiffre ya minene te. Chiffre ka ya muke e ben kosoka ba ma obino bomoni. Akutu baboti muke po ebele basi ba bimaki. Ba bota ko se basiriki ko bota ba bota ka ti na se wana balali. Donc biloko na bango se vendre ka sko libanda nde. Donc condition ils a vraiment inhumain. Na sengi na ba bonne ba to bazana bonne foi. O bazana bonne volonté ya kosunga. O ba yebi ke mbongo ezali nde pona kosunga nango bato. Olie ke baki nde kozolo kumu na kosala makambo moko ezanga tina o lelo na lobby ko memela ongambo. Nzombo na wata batunyo ke kendaki wapi lobi ke non mbongo nanga ebikisa nde ba mama. Oyebo filmer Evra no biki Evra et ça mende na mbongo nanga na. Amoni ke non marqué ezalaki donc il peut y avoir même un pardon. Marqué ezalaki voir les acquis destinés pour na mbongo wana te mais quand même ezosunga ba congolais. Mais tant que ba congolais bazobota ba condition ya boy. Mais yo lobi ke ozana mbongo. Nazo mona tina mbongo ngo te. Parce que tina mbongo eza bato babika basepela na kombo na yo pour na mbongo yo investir pour na vie na bango. Donc on a zana ebele ya kolobate. Vous avez vous-même vu le travail, nous sommes sur le terrain. Ezama comme fomenté te na kosenga te na luka ba mikanda o ezanga œuvre na terrain. Madame na na œuvre o ba bazo mona que déjà et salaka déjà. Nous sommes des sages-femmes professionnelles et moi personnellement, je suis fière d'être sage-femme parce que les vies de femmes et des enfants sont sauvées. Ces mains sauvent le vie des femmes et des enfants avec des gestes et amitiés. Oh, ils sont vraiment évitables et les enfants sont sauvés de vie et ainsi des mamans sont sauvées de vie. Il y a un des pays qui sont Namboka pour être en 2023 ou 2000 boye, baya ko senga ke toza na population, bo pesa biso ba voix. Population ngwa les a sauvés awa. Mais tant que la population les okufaka, nous avons monté ce qu'on fait finalement dans ces pays. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie et j'attends une suite favorable. Je répète mon numéro, c'est 085 422 et 425 plutôt 47 60. Je disais 085 425 47 60. Tout comme 090 43 53 249. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.